Christian Choga vous dit, Bomoko Yamboka, site Oyo Kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko Yamboka et l'enga image trouve le bonheur. Ben faut y bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo, actualité à Kitoko. Awa, Bomoko Yamboka. Papopi, motoki bala lobi, bota la Bomoko Yamboka. Mbote na bino nyoso baye bolandaka site na bino oyo bolingaka mingi ya Bomoko Yamboka kaka nde toyese bino tozana sangwa ma pamba te BCBG bungisi moko ya bango oyo azaki vraiment cher na kati ya wenge BCBG to lakisaki bino jour akufaki bongo lelo jeudi 21 juillet nde nzoto ya cellulaire ezobima na morgue ya mama yemo pe tokoleka nango tokoleka na place d'artiste pe tokokene na 109 yango totamona micro ya Bomoko Yamboka po bapesa biso mwa baisa biso mwa témoignage ya cellulaire toza na famille na ye toza bato belé kande bozomona bato nyonso bayi Kinshasa ba musicien ya BCBG bato nyonso bana quartier baye kaka pona kobimisa nzoto ya cellulaire yango ndatambola na micro nanga Bomoko Yamboka pona kozwa vraiment réaction ya population pe ya famille pe na ba musicien. Bon, awa toza na morgue ya mama yemo après kolonga morgue tokokende na salle ya 109 tolela ndeko tolela wana te mama kofiolo mide eza mensonge totomona ta mutu mwa ya quartier latin te matanga BCBG pena basali oyo sengela basala etake mission na bango. Moko Alongwa Yemo. S'il vous plaît, vous confirmez que c'est cellulaire à Longwa qui de Yemo. À Longwa qui oui, à Longwa qui je le confirme. À Longwa qui. Et bien mettons que Mnaku ya cellulaire au cellulaire à Longwa qui ni ne bozala qui ou encore ba précaution ni ne bozala qui. Maman nangai. Place au epesa go vie au Longwa yo mo siko faut basani ba o lukayo balanda yo. BCBG entreprise mort en munene. Eza entreprise ya munene gasi yango yena entreprise ya munene. A préféré à l'onganaye à Kende. Donc à Kende, il y a 7 mois ensemble souté. Au moins, oh papa chéri, allo sala. Allo sala en tant que père de famille, et tant que mutamunte mamoune nega. Mais en vrai, est-ce que n'a leader rebelle allo sala mutalon. Adam dalongata il y a une semaine gaga mutalongwe. Arosangote akufi ayebisa biso te moyen muda sola na yepe ezalaki te yamba mutu te na téléphone na ba famille na yekutu abanda yamba bangote bonga ngai to kibensto Jidel to Rio. Oui, chef, dernière question. Tout le monde est bien cellulaire, azali musicien, à 17 ans à BCBG, avec ma relation avec l'orchestre Moussoussou. Mais jusqu'à là, tout le monde est musicien, mon côté l'orchestre Moussoussou à part BCBG. Vraiment, il faut comprendre le calendrier. Bon, ils ont et loi ya nature et la ndengwana. La ndengwana toi gentil tant na bomoi et puis kindegango e bananga tant ozanango. So ozanango te na ndengwana. Babenda na mais biso to la kisa famille cellulaire na cellulaire yemo soki to monaka to éviter à comprendre que BCBG a un problème envers lui. Mais c'est là qu'on a un balle de match. Oui, on a un Nzembo na eko bima. On a Nzembo Mexico, yemo akei muda wasala promotion na il faut yemo gasala ba promotion. Muta yembela ka kosala promotion. Oh magambo yali nango et puis album nango ezobima ba voler et belé et bima nango donc mabezate. Et mango présaza père de famille. À la père de famille donc tant que prise à yoga qui s'envoie ya cellulaire alors bagi afin si biso tout ba mission na ye en tout cas bon la responsable ya ba fille na bino au moins ce que tala comme cellulaire
akezwa AVC na mboka ya Brazza. Donc chef na bango cause vraiment ya AVC cellulaire ils ont souci par rapport à kenda ki asaki mo caprice ebeka ke bolanda e bolandi ete to za moi sinde to zoyoka nangana bino moi to yeba ezati nangana bino moi to yeba ezati donc da yebi ye wana o to kotsa na sanduku ye moga so eza pona mama moi si ye mom da yeba so eza pona makambu ya mbongo ye mo yeba so eza mama carrière na ye donc ye mogo nandimite poza nandimite ke mama carrière po tant yo mo o se décider sa carrière non en solo donc eza ye moko donc à ce santai a comme capable mais eza ngore eza liwa et comme papa chéra so makambu amen a ebisi biso bon en tout cas pour la famille bafa na bango ngamo nazo kipe tina suka donc matanga wana eza ngamoko tellement à la soda nakata BCBG donc il fallait gaga Kolona bilembo kufana yo esomba kinga
makila na yo epetola libota na ngai ozali nzambo yo moko te ataka tembe libanga na talo kosi na yude nekulusu yogangaki makasi ponga na bika kolonanga haleluya Yesu Eli Eli lama sabatani Eli Eli lama sabatani nyonso pona ngai nakoma lelo moto nyonso pona ngai nabengama mwana nzambe nakoma kopartage bulletin na yo ya bonzambe maloba ezaka mpenza te esuka mingi na motema mpasi ezaka mingi na kati ya motema parce que moto akufa à 32 ans pétri de talent jeune bien azala na problème na motu te donc c'est difficile à comprendre na age wana kesala AVC il y a des choses kala ezalaka te ekomi nango donc ouais parce que ça fait c'est là que na lobi kaza mwa malamu parce que bato mosusu ntango balongwaka ils font des émissions batapage ntango mosusu likambo ezalaki ntango mosusu azalaki na ambition na ye akoma indépendant to asala carrière solo mais akolongaka kofinga soit leader ou bien akofonde kaka likambo boye moni nebandela loba kaza mwa malamu asala bruit te biso mpe tosala bruit te parce que chacun ses ambitions azalaki mpe na mwa likanisa bien ekoki kosimba bato ebele mpe basala style wana ya coupe décalé esimba mpe donc mais le destin on a décidé autrement on n'arrive pas à croire mais c'est l'évidence quoi baza bandeko na biso bakozwa mpe baempêchement bakoya kaka bakoya bato ya maison mare bakoya bato bandeko na biso baorchestre nyonso bakoya davidi na kati ya zamba okendaki otali ye aleluya soki lelo nakoma moto eza mpona maloba na yo soki lelo nabengama mwana nzambe eza mpona makasi na yo kolo Yesu ogangaki makasi mpona kumama na yo mosantu nzambe mpona ngai mpona ngai papa nini mwana na ye soki akoli asali mabe bongo aloba bakanga ye mesika ya mwana azoloba za majere kasi mpona moto Yesu okipaki majere te bon maloba wana c'est vraiment so na loba ki bongo botango lobi na mutu kenesi na oboma yo eumete mutu wana kufi bakanga na ndoki mpona likambo wana za eloko oloba te po ye paza mwasi lokolo nga nayebi te nini bango bawelelaki eloko nga akoloba kaka ke pasi na motema po mwana ngai nde azangi tata mwana ngai nde atikali orpheline donc basika ya mwana ouais aza na bayayi aza 5e a 5e aza na bana ya 7 6 na Kinshasa moko aza na poto mona ta photo Ezoya mon photo Ezoya hein c'est malheureux en tout cas vraiment que l'artiste n'a évité organisé parce que pas des artistes ici quand on nous regarde tous les artistes mais curieusement bon tout le monde regarde en côté en retour que je gagne photo de ça c'est comment une photo et c'est corps réseau il y a 100 photos photo c'est de toute façon bon c'est la vie des artistes hein il faut tiens plaquer de Sikawana bon ngana zunga ba moyen te na moni longo ba pesinga te bon ce n'est pas tous les moments les bons là on dirait que je gagne pour ça mais je me sacrifie pour ça mais je vois que ba comprendre si c'est ni passe na mon raté zomba na tale de photos et réseau ya photo ça va les loga donc il fallait courir des pas des artistes ndenge de ça tous les artistes à part des artistes wana pour honorer pas des artistes mais curieusement on n'a pas vu na mona ba bon ba boyi na bango mbonda na ko bonda bango tout le temps na boya polémique ona hein ndenge ba komia wa ne ba komia BCBG wenge BCBG hein mutakundiye c'est fini
Mais en tout cas, côté vraiment, je suis dessus. En tout cas, ce n'est pas cette manière d'honorer l'artiste. Lola cadeau de moi, Lola cadeau danseuse. Tu n'honoreras pas des artistes avec des honneurs. C'est là pourquoi honorer les Ndengwadi. Hein? C'est comme bon, de toute façon, bon. L'essentiel c'est ça, mais en tout cas, c'est déshonorant en tout cas. On les a pour la organisation à Bango quoi. Les organisations à Bango vraiment dans le bélo mon kaka naza déci vraiment puisque les artistes c'est fait que les la place des artistes quoi. Et là quand on le bano ngwana naza déci. Ouais message ezaka ya mawa to kaki sanga mawa ke muninga na biso tiki biso te ma to mesana kozala zala na ye yango fisengi peka fo pe to zala po to mesana kozala na ye. Là c'est là to yebanaka. Bon, comme on a regardé les musiciens, mais que na moto ko sola pour tout ça la connaissance tout le monde na ezana RTNC. Biso to ki enregistrement na RTNC ba bazala ki déjà wana ndi ka place na biso balanga nze moto to kino kanga mala moko moko ndi to ya ko sa relation place wana. Ah na ndi meeting out so moto lobi na bongeza ko diminuer nga charge. Alors c'est plan nga la kina nga la luki su mususu. Ezama na komi bon matin. Famille ba pesaka nyonso na maboko nzambe parce que nzambe mutapesaka yepeka muto a longolaka donc ezaka ma nzambe ba tchaka na ba prière akoko bunga na mosuni mena molimo zaka na bango ensemble pana ngaza ndeko parce que ngana mona kafe ngoto rongi kasavubu sele to landa kumoko ai master ya ba pesina nga mais tongo to beta musique dans la bête na IBG de Kassavo na bandi musique té ba ba do foutre la personne répéter parce qu'on doit répéter la place le nganda diamba wana cellulaire tangu akomoko la bilo biso do répéter pas comme ko sale ko interpréter quoi to mona kete mona pas na mwana tela mo boy to benda e abana ko bois ka pe cri le soit que mo aboire ba cri na na mouvement na biso pe na IBG de Kassav na Kassavubu aboire mo sina boaki ko to so na bendi aboaki nepe IBG ya ko kufa biso na ke na ngampi na académie quartier latin et pe na ngene semaine e ba pipi UBCBG donc avec na frère et pas na ngai makambo ne sona l'équipe boye famille na nga famille Pula famille cellulaire na Kassavubu na Bosobolo mama sa to kave donc et puis si passe ya kosakana te ngana le lega na bakri na ye ale tikidi mwana wa tikidi mwana wa tikidi ale tikidi mwana wa tikidi ya ale biso toza danse legi bango na bulo ana wengese bulo lolo ale papa chéri ale la babo sere ale sultani ale la ba travailler Miriye, oh ya ya. Soda pigwa lati sokoto don epesa mawa. Ezapona maloba na yo soki lelo na bengama mwana nzambe ezapona makasi na yo kolo Yesu ogangaki makasi pona kumama na yo mosantu nzambe pona ngai papa nini mwana na ye soki akoli asali mabe bongo aloba bakanga ye nesika ya mwana azoloba za majere kasi mpona moto Yesu okipaki majere te otiki lola otiki nkembo otiki nyonso po tokota likambo na ngai komisanga molongi komisanga mosantu okomisanga nyonso oyo nazalaki nango te
ekulusu ekulusu okangaki makasi mpo na ngai basete na maboko likonga na mopanzi mpo na ngai ye kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu nazongisi makanisi na ngai nsima Yesu Nathalie oyo sala na bomoi na ngai personne akoki kosala
Il me plie, j'étais là. Parce que je bandé penza et so moni présence nga penza les deux amis parce que c'est les m'a beaucoup inspiré. Mon le bat bango le Robinho a trop tendance générique. Parce que les baza parmi bateau basali qui na comme na tendance wana. Comprendre. Donc ba cri na ye et bois qu'il na ye mambo sala et bois qu'il n'est parce que Wenge zabiso ba fanatique ya Wenge. BCBG maison mère avant tous aba musiciens. Et ayanga na particularité na emoko boye na kati ya BCBG parce que BCBG zara déjà bakaluji bano boaka ba jantamisi bano boaka et pour kota na jewana ya kota donc c'est un soldat donc ba cri na ye façon na ye neti cri ni oyo et c'est pelissé parce que tu as un peu autant de cris mais oyo bomanga klo penze bomanga tigidi mama wa tigidi mama wa tigidi ale tigidi mama wa tigidi aya wa tigidi ale biso na BCBG papa chéra le lavabo série on comprend on m'a crié on a penza souvenir ya malamu za ngo pona cellulaire yazaka musique a bien na biso que on en sala est-ce que on a en sala lelo ils ont racine na yi il a parmi donc mambo on en sala lelo ye aza dedans moli monepe manakimi ako oyo yebiseli uta mikolo donc vous travaillez na auto yeba kaka to non na yebi na sima grand frère na ngamo Guy Omenga grand frère na ye penza donc bando fande pa na ye bazara na ye donc ndako ya grand frère na biso on eza une mo ya maba musicien quoi et bah viens moi zara ya maba musicien ba anglais mo ya opé mo place mo ya ofanda quoi donc to bando kutana wana donc voilà molimo ne penze pe manakimi na famille na famille à BCBG message nini yo ko lancer pour la famille na mibale parce que ba bongisi o ya zaki vraiment moto ya na famille na bango non courage kaka bien que akufi à flair d'âge ezanzela batutu donc ba courage kaka donc nzambe mutu apesa nzambe mutu azwaka apesa kibiso azui amoni azwa na moment wa moni kazwa to rolela la ti to kufate quoi donc voilà tokomi bongo na suka tobandaki na bino na morgue tolekiti awa na 109 epai wapi nzoto ya cellulaire ezali awa mutu nyonso oyo ayebaki cellulaire akoyeba korendre oyo baderne image tobandi mpe ete bamusicien nyonso bakoya kokabola mawa na Wenge BCBG oyo abungisi moko na bango bongo nga na famille mpo na nga na famille na nga contribution eza kake mes condoléances na famille ya Nzinga mpe mes condoléances BCBG Mobiba pamba te azalaki moko azalaki na valeur merci na yo Bruno oyendaki nga na caméra. Merci à mon boss Patrick Momon Utamboka Suède. Na ozanga topesa merci na Rami Ramazani Pambate ya sunga kanga zaka wana pona pesanga ba conseil. Merci à toi mon beau frère Botika se Koko Bakolanda. Site ya bino oyo bolingaka mingi ya bomoko ya mboka. Christian Choga vous dit, Bomoko Yamboka, site Oyo Kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko Yamboka, Elenga Image, trouve les bonheurs. Ben faut y bien. Avec le boss patron, Patrick Momo. Actualité à Kitoko.